Nzambe. Nasali mokili nini? Nasali mokili nini Nzambe na ngai? Na kimi Kinshasa makambu. Na yabe awa na poto makambu. Nzambe. Nazongi suna mboko yo biloko ekei. Bakoli ekei ngai bakoli na ngai siko na zonga Kinshasa eloko nini Nzambe? Papa na ngai. Likamni da. Bakosi. Mais likamni bozolela yo mona nzela. Osanga na mboko yo. Mais benga na sanga na mboko ya nga fina nga makambu na makambu. Nini lisusu dadi? Na yaki poto. Na kimi ba pase Kinshasa. Bana poto basungi nga bakabeli nga babiloko ndenge na ndenge, ba congélateur, ba télévision, oyo basokolaka bilamba wana bakabeli ngai. Bamemi nga na agence moko balobi oche lelo ekomi lelo. Yaya na tiki biloko na benga na Kinshasa ekomi tokoma place balakisaki biso kuna agence yango ezalaka agence te lupango ya bato. Na ya pe kozongela bango awa na kuti baza te. Soko yesika il faut se renseigner malamu po ba escroquer ote. Omoni na France mobimba. Europe oyo. Surtout na Île-de-France. Île-de-France. Agence ezakaka moko. Nzambe biloko ekei deja. Solo kaka wona za agence te. Agence eza moko ezali FB International. FB International. Donc toto ba FB International cela veut dire Fiston Basende. FB International Fiston Basende. Soko tie biloko na FB International. Yebaka yango soko tie biloko na yo lala pongisa na mutema kokita. Pourquoi? Parce que okozwa biloko no ya kokoka. Biloko nyonso basoka loko boko te ya mutu. Soko tie dadi beskoke yo FB International yango awa. Siko biloko esekei atola bisinga FB International yango. Na suka wapi? Nzambe na ngai. Pourquoi makambo ezolanda? Biloko esekei tala erne komona FB International. Nzambe na ngai. Mutuka na cheki ekei ngai. Komi tungisa mate. Malasima bako escroquer soute. Omoni FB International. Yango yeyo ramassage yango moko. Kati tomona biloko ekei deja na ekomona FB International na beta. Omoni FB International yango. Dadi besko pour rien. FB International les agences oyasi. Batindaka puis basaka nini bazwaka. FB International ezakaka na Congo Kinshasa kaka te sikoyo ebakisi pe ba voyage ya Angola. Lelo pe bato bazotia même espèce awa na France bato bazwi na Angola. Ebongo pona biso to pe ba nyonso basa pe na mbongo aninga tinda. FB International aza agence oza na solution ya ba mabota pe ya mabi ya bato. Na FB International transfert ya mbongo pe salamaka. Ce côté na 12h30, 12h31 mutazui. C'est moko na Congo pour mutozo mbongo. Même na Angola, ceux qui ont pesi mbongo en France, ne connaissent via partir Angola. Pesi ka numéro na ye, numéro mutakoza ba bengi azumbongo sans problème. Bon ça l'ensemble évangéliste kosi. Na nina tuna yo boyi. Ezala mutoza na mutuka. Ezala mutu yo asumi eloko nyonso oyo azana ngo posa. Danimité ya kanda na kata FB International. Ezala mituka totindaka. Ezala ba meuble biloko andako totindaka. Ozomona aba ngungulu. Bakoni ya ndenge na ndenge. Ba cuisine électrique totindaka. Ba jouer ya bana ekendaka. Boni bato misusu batiaka ba biloko na bango oyo nyonso balingi ekendaka. Ba paquet ya mai ekendaka. Bato misusu na zokende Congo. Aboyi na kosala ba mai asali provision na ye. Soko atie déjà va totindaka pe kendaka mituka ba meuble ba congélateur ba baffle ba instrument nyonso ekendaka. Yango na moni biloko ya ndenge na ndenge awa po FB International. Nandimi na sali erreur. Kobanda lelo vina ngai kotinda biloko na Angola na Kinshasa. Na kobanda kosalela agence FB International. Kuna totindaka pe tozwaka. Epa ya Fiston Basende. Telemela FB International. Façon na kopakola ye akozapa.